landa mibeko ya kosala batest ya coronavirus soki okobima libanda ya region na yo mpona kokende mosala ou kovivre na kati ya bisika ya Greater Sydney, Blue Mountains, Central Coast, Wollongong na Shellharbour to bisika ya Fairfield à partir ya le 14 juillet 2021 na minuit esengeli kosala batesti ya coronavirus soki okobima mpona kokende mosala. Mibeko oyo babakisi likolo ya mibeko ya kovanda na bandako na kati ya Greater Sydney soki ozali kovanda na kati ya bisika ya Fairfield me osalaka mosala libanda ya bisika wana esengeli osala bateste ya coronavirus chaque 72 heures ou chaque mikolo misatu mpona ozala autorisé kokende mosala. Okoki kokende kosala bateste ya coronavirus na kliniki oyo ezali pembeni ya esika ovandaka to oyo ezali pembeni ya esika osalaka mosala. Esengeli ozala na preuve ya test na yo ya coronavirus oyo batindelaki yo to oyo bakotindela yo na SMS na telefone na yo to na email na yo. Il faut olakisa preuve ya test na yo ya coronavirus soki batuni yo na esika osalaka mosala to soki police etuni yo. Ozali na besoin te ya kozela ba resultat ya test na yo ya coronavirus avant yo okende na mosala to kotikala na mosala. Soki resultat ya test na yo ebimi positif eke oza na coronavirus, landa mibeko ya gouvernement mpona baka confirmé ya coronavirus. Bato nyonso oyo bavandi bisika ya Fairfield, Liverpool to Canterbury Bankstown esengeli bakoma nanu bato ya misala oyo bazali autorisé avant ya kobima bandako na bango mpona kokende misala libanda ya esika bavandaka. Ozali na besoin ya test ya coronavirus te soki osalaka na kati ya bisika ovandaka. Bato oyo bovandi bisika ya Fairfield, Liverpool na Canterbury Bankstown esengeli bokende kosalisa bateste ya coronavirus.